effectivement DiCaprio abali mwasi pe na kotala na moni mwasi aza engambe koleka ye batu ba traité DiCaprio ndenge nini bakoko traité DiCaprio bamususu balobi abali mama na ye eloko nga nazokumisa nzambe pe nazosepela na ngambu na biso bacomédien libala eyaka pamba te comédien nyonso surtout ya basi bao bakoli base konsolaka na anniversaire lokola libala ezoya te date na nge ekoki na provoke fete ya anniversaire po ekopwi liba papa koseka te kosala nanga bavantire te awa papa omoni neti ngai combien de filles à théâtre na proposa bango mama yaka tovanda ta na pasi tobundana mama nga na ngai na bala Aïda nzambe Aïda linga mibali ya poto nga na ngai na bala Aïda on a joué biso vérité papa Vincent pas fille ebele ya théâtre na proposa bango kala toza série toza série s'il vous plaît baba to ba la biso mo bala Aïda nzambe na nga papa Vincent nga na ngai na bala Aïda na joué biso vérité Aïda za bakuna ngai et consoler na libala yongolo ba anniversaire no so ba comédien ba oseleza eza pour na consolation ko se consoler pour libala ezoya te na mibale la nga moko na anniversaire na ngai te yakata nzambe na nga papa na kosaka te muto azo fete nga botami te eza pe moko ya consolation papa muto akomi na 40 ans 38 ans 36 ans libala ezoya te poiso c'est la fête ya libala siko lokwa fête ya libala ezoya te asombi robe soirée na ye atumbisi batige akalingi bato musoni na mipenda soso na kamonga likamo makasi na monaki anniversaire ya Gabi et ça là yenge sengo makasi ngalobi ya Gabi consolation Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu as bien, oh. Ba Braza, oyi ba fona kana Brazzavillois, bana Congo Brazzaville, balobi makamto lukaki yango yo eye. Na oti basoko libinja pelenge baso uti ana yawa na libinja basoko. La pace signore, soki bomoni mobikisi kuimba, yango ela kisaka nini? Ela kisaka tata na bamoze na yayananga basabona awa. Sika pona kotala bémission ba télé-réalité nyonso etali culture ya Congo Brazzaville s'abonner massivement na C-Star Love News TV. C-Star Love News TV. Chaîne à kotala. C-Star Love News TV. Yango ezali chaîne oyo tata na bamoze na yayananga basabona awa. Ba théâtre ya solo, ba film ya solo, ba gag ya solo, ba théâtre ya solo, ba télé-réalité ya solo, ba ngweso ya solo. Ya yemoko Mama Kumba Star Christella amemeli biso makambasika. Oh, c'est ça Love News TV kati kata kata bao 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 bao. Okata bao 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 bao. Ezali langwelo ko ya pasité kaka na lisapi oyo yo lembulela kasupu kaka na lisapi oyo yo lakisaka baninga okokota nango na YouTube esika omoni bakomi na rouge s'abonner kobukana te pusana yaka malembe dobika ozongisima ekotikala likonga wana ya mukie ila ngolokola mpuku kotele malembe Dobika, Wanela Kissi, Tango Gag Ekoti, Yoyebi. Gavi de loin, si la s'abonner massivement à C-Star Love News TV. Et bon, yo, Ayuna, Mame Boubaterio, Matimba, Kamata, Ayuna. C'est à moi. Salut chers amis téléspectateurs, Toza une fois de plus nous avons belé en ce moment à travers le monde pour suivre cette rubrique rendez-vous valable dans la chaîne Abino la voix du peuple où nous recevons différentes sortes d'invités pour parler de tout ce qui concerne l'actualité de toucher le domaine Nyonso. Et aujourd'hui nous avons cette occasion de recevoir une fois de plus sur ce plateau
Maintenant là dans son casquette, Lité Yakanda, pasteur, oyo tosolana ye ba sujet tellement belé ozo se passé mingi na monde il y a cinéma na biso to benga mingi ba théâtre. Bonjour pasteur Lité Yakanda. Oui, bonjour papa Vincent. Mbote topé bonjour, topé bonsoir nangonga nyonso oyo kolanda biso. Ya wenzambe tata apambola bino. Merci lisusu pour l'invitation papa Vincent. Oui, ma commune en Nzambe. Parce que ngai tango yambi ngai lokola mosali en Nzambe. Faut na démontrer pe batu comment na travailler et puis comment na za mosali en Nzambe. Soko moni mosali en Nzambe oyambi ye Bible na maboko ezate se kaza aventurier. Un véritable mosali en Nzambe faut que na Bible parce que mituna nyonso ko tuna ngai Bible est complet, Bible est plus que dictionnaire, dictionnaire. Et puis Bible est plus que la tête. Parce que oyo ezana kati ya makomi, Nzambe a échappé bisoté, Nzambe a sauté pe bisoté. Ce qui tozengi na makomi Bible ezoloba, wuta moye bima. Wuta moye kende kolala oya lobi eta sumukite bo solo kati na ezate. Et puis Bible bakise libiso boye eloko moko te na se na moi eloko asika na se na moi ezate nyonso ese ezala déjà biso toza bato ya yambote ozolanda ndenge makomi ezoloba Nzambe mokutanisi Nzambe mosangisi na bengaka ye le bon Dieu, le véritable Dieu, le Dieu de la Bible. Papa Vincent, soki Nzambe aboyi kokutanisa biso papa, okita o mata muta kokutanisa biso azate. Nzambe ndaza maître ya tempe ya circonstance. Papa Vincent, nenge tozolo baboyi. Misusu bakufi bana mike, misusu bakufi mikolo. Bongo ya mayele, atangi na université, atangi bakelasa minene, kasi lelo akoti na sama bele. Nde na lobaka tangu tozo kuta na boye tangu nyonso. Même libota na Nzambe tangu na pesa ka exemple oyo balobi te Vincent oyamba na yo bato kasi lelo nde to découvrir oyambi mutu amayele. Yawe Nzambe tata ya bolingo akutanisi biso apambola pe abomba bino. Tangu nyonso bobenga kanga opposant, oui effectivement, je suis opposant de toutes les religions et puis ya bakushi nyonso o ezoleka na kati ya mboka na ngai. Yawe Nzambe tata apambola biso. Voilà, Lité Yakanda, tozala na ke maman tutrobi, toyebi ke libala, ezali kamoro ya kitoko, mutu nyonso esengeli na vie abala, abota sala pe libota. Mais question kana rotuna, pourquoi mabala ya ba comédien ekomi sujet ya moquerie ya bato? Okoka mutu moko abali na ye eleki nango. Mais ceux qui ont libala ya comédien, au monde na sima ya comédien, ata isa ya mwasi to ya mobali, okoka makambo ko botamaka. Siko le plus récent, to monika ya ndona biso DiCaprio. Oya bali molongani na ye mwasi ngambe. Komona molongani na ye DiCaprio ya bali mwasi na ye ya kitoko to moni. Kasi to moni na ba réseaux sociaux, na ba page ya ba polémique, to moni batu ba ko chola, batu ba ko seka bango. Réaction na wezanini. Merci beaucoup. Ezui biso. Toza batu oyo papa Vincent, batu bachaka biso misu makasi. Ndo mona kama kamu na biso eningisaka. Okoko zala na yo mutu, mais oza na identité nini? Est-ce que oyebani na sena moi to yebani te? Question kitoko papa Vincent, nde na ko rappeler yo sikoyo pe nazo yebisa oke oyambi mutu amayele. Landa trouble moko ekoti na minute ona mboka on a ko papolela ngo penza batu bien surtout na église. C'est bien moi pasteur Lité Yakanda, frappe na le frappe na retour. Na ko bete batolo lengo na papolo na nyati yo na ko esi yo okota hôpital e bale kauki bambisi minene babimi. Landa tokeni na libala nazalaka na ba preuve. Libala eza mokano na Nzambe. Libala ezali oyo tangu mutu abali akokisi mokano na Nzambe
landa loyembo. Libala moninga ezali kuya lolendo te na libala solo batala ka bizaleli banga babokilo otosa basemeki na yo mamozala gentil kisi ya libala botosi effectivement di caprio abali mwasi pena kotala na moni mwasi aza engambe koleka ye batu batraite di cap ndenge nini bakoko traite di caprio bamisusu balobi abali mama na ye bamisusu balobi abali mukolo ozomona modeli batu batraite ye kasi eloko nga nazokumisa nzambe mpe nazosepela na ngambu na biso bacomédien libala eyaka pamba te comédien nyonso surtout ya basi bao bakoli base consolaka na anniversaire lokola libala ezoya te date nange ekoki na provoquer fête anniversaire po ekuvri liba papa koseka te kosala nanga bavantire te awa soki bavantire okati eloko na yo kende te etika biloko wana ozoninga osesanga bavantire akoluka ase consoler na libala eza mpona consolation kose consoler mpo libala ezoya te na mibalela nga moko na anniversaire na ngai nzambe na nga papa nakosaka te eza mpe moko ya consolation papa mutu akomi na 40 ans 38 ans 36 ans libala ezoya te po azozela fete ya libala siko lokola fete ya libala ezoya te asombi robi soirée na ye atumbisi batige akalingi bato musoni na mipenda soso bango wana na batirbo king tirbo ezomelama na désordre bacomédie baza bameli tirbo king landa papa ngani nazoloba te papa na ngai nga na mosali ya nzambe kozwaka nga n'importe qui te ozomona nakamwaka likambo makasi namonaki anniversaire ya Gabi esala yenge esengo makasi nga lobi ya Gabi consolation problème eza te ya Gabi aza na bana saboti ya oui effectivement bana baza bana eza bana libala eza eloko musuku okakanisaka bana te na libala libala eza eloko mususu bana mpe baza eloko mususu no bana babimaka na nini bana babimaka na libala me bana bayaki nanu sa libala siko etikali libala landa te papa oza mwana mokie oyebaka makambo bien te landa okoremarke na biso bacomédien ntongo ekotana mai ya miso etangaka te etangi comédien moko akufi tolelaka mingi comédien wana te me tolelaka bapasi na biso omona mutu azobamana na mabele alobi bino bozokaisa comédien azolela ndenge libala ezoya te mazofente kaka lokola azolela moninga na ye comédien asali nini akufi nzoka ezalaka bongo te tolelaka mingi okomona tokufeli ntango nyonso baanniversaire libala eyaka pamba te vraiment je regrette beaucoup na bato bazokondane confrère na nga to pe frère na nga DiCaprio oui papa mais pour la yolité à Kanda s'il vous plaît bolingo ezanango na ba définition te pour na bato ba komona ke couple ngo ke moi si aza engambe do bachaka engambe do siko par rapport ya taille moi si na mobali pour na yo lobi nini landa Bible ezoloba nini nga nazonga kana makomi aimez-vous les uns et les autres linga muninga na yo ndengo milingaka nzamba atalisi biso agité na domaine na libala eza na agité batu bakoko critiquer ndenge basengeli ba critiquer DiCaprio na mwasi na ye nga naza place wana te libala eza comportement nini oyo za ko afficher papa ko sala engagement libala ezali engagement musala te engagement libala tango s'engager pona vie na yo mobimba ti mukolo kokufa fo yeba sikoyo mwasi nini o nga nazwi akochanga kimia to kochanga kimia te tala neti makambo lekaki awa batu bazoloba ya de loin awuti na maladi ndenge nini akokozwa mwasi ya engambe boye
Non, mutu na mutu akosala choix na ye. Biso ba kritikaka biso pona nini papa Vincent po toza bato yo toyebani na mokili mobimba. Ngai pe tango natali couple on alobi ah DiCaprio. Est-ce que yebi après DiCaprio ezangai? Na maman nani, maman Mbombo. Pourquoi ozongisa mbombo na vie na ngai? Ozolakila nga mabete papa na ngai. Yo bimisa biso maman Mbombo to kola na biloko na bimisaka te. Oh, bobeba liso na maman Mbombo. Te kola na biloko na bimisaka te papa Vincent. Oh. Yo présenter biso maman Mbombo awa moi sino yo wana. Ozala surpris. Ozala surpris. Après DiCaprio ezangai na kopeso invitation. Ogoya mariage na maman Mbombo. Effectivement. Zela na zo ba moyen, lokola na zo luka ba moyen, zela na zo ba moyen, na zo ka mbongo wa sal, na zo mbongo wa dot. So kaka nzamba pambolinga na biloko mibale wana. Papa Vincent okokumisa nzambe. Landa likambo pe tozo tuna na ebite so yoza information. Ba musu ba koloba aza moi sa otaki poto, aye ko bala moi mobile na Kishasa, ba musu ba lobio donc toze ba position te. Moi si wana utaki wapi? Landa. Nazalaka na be information vrai po muta ko simanga na mboko azate. Naza mutu munene na mboko yo yebaka te. Lelo so découvrir ngai. Kobala bato ebele bazo kanisa soko bali kaka mwasi oza star se ko bali mwasi ya poto. Libala ezaka pona poto te. Libala ezo dépendre ndenge ya conviction na yo to ndenge nzamba so guide yo. Bao bazwa chance ko bala basi ya poto. To pe ko bala mibali ya poto. Lelo baza na poto tika nzamba sani apambola bango. Kasi depuis ba comédien o ba bala basi ya poto to ba bala mibala poto ba mema bango na ba poto déception ekota basi ya poto to pe mibala poto confiance sa nini esila. DiCaprio asui mwasi na ye awa alobi te ba jeune fille banu ya mikie bazotosa mibali te mwasi na nga sana bana na emisato nga na sana mwana na nga moko to sangisi esali 4 na moni pe mwasi aza na komikisa aza na soumission tika ya mama to vona na biso to bokola na biso bana. Et puis na mona na nga basi ya komikitisa. Tala, omoni ndeti mabale bino ba omona ka libala. Mais ça na ba photo musu pesa kana libala, photo mbola madame bakanga bino photo check. DiCaprio a raté ba photo wana. Moya ko tombola mama aza engambe. Okotombola endenge telemaka na sima lipeka bokanga photo ya lipeka. Nde yango wana papa Vincent na félicité DiCaprio. Pourquoi na félicité DiCaprio papa Vincent? Aboyi na ekozela mindondo ya basi ya poto. Aboyi na ekozela mindondo ya basi ya Europe. Aboyi na ekozela mindondo ya basi ya Canada. Aboyi na ekozela mindondo ya basi ya États-Unis na bité. Ngai a Jésus kende. Soki na landika kozela basi ya poto, po moi sa poto na minute bakangami na corona, na confinement. Aroya ki chasati mukolo nini? Anezo kende, mikolo ezo kende, age ezo kende. Lelo batebele bazotala biso na ba télévision. Ba yebi ke toza ba responsable. Ebele pe baswaka biso lokwa ba aventurier. Tant tozo bala bongo papa Vincent, ezo pesa tendance ya kitoko, ezo pesa tendance ya malamu. Ngai nyonso boko loba. Na ngamu na biso ba star ba comédien, esengo na ngai ya makasi. Souci onga nazalaki nango nazo sepela ndenge muninga abali. Olia ba anniversaire. Papa, omonde tingai. Combien de filles à théâtre na proposa bango? Maman yaka to vanda ta na pasi, to bundana. Mama na ngai na bala Aïda. Nzambe. Aïda linka mibali ya poto. Ngana ngai na bala Aïda. On a joué biso vérité papa Vincent. Ba fille belé ya théâtre na proposa bango. Kala to za série. Papa série s'il vous plaît. Ba bato ba otala biso ngo bala Aïda. Nzambe na nga papa Vincent ngana ngai na bala Aïda. Na joué biso vérité. Aïda za ba guna ngai. Mais nazo tala kaka soki na approcher ye. Atalika e face na nga talelo na nga bia papa vanda kuna. Siko mbongo wana obino ba osaga na ngo. Na proposa kanani? Apart Aïda. Zela. Oya groupe évangélique onani jeune fille à moi mukolo onani.
Et comme on a eu Nzambe nanga, ya sala pe groupe na théâtre, Marie-Hélène. Ah, Nzambe. Yo. Na proposa pe Marie-Hélène. Au balai. Na balai. Allo baloni. Alingate. Eh. Si ko nga na zotuna. Moment que toza na tango apasi nga bulu na ngezalaki na moni Aïda na ngai tokoko bonga mape maleme Nzambe pa sali biso ngolu na place ke na ko sala ba anniversaire. Mbongo wana tokoko kangisa ngo po Aïda bandaki. Ako sala ta 10 anniversaire. Parce que mbongo wana no so anniversaire papa Vincent tokoko kangisa yango. Ole batu baliaka inane to kangisi batu baliaka makambo esenini esili ngaso na bina bota na Aïda toko bota bane. Oh papa, je suis sérieux. Malgré faute na ngeza nini na bota soni. Nazo bala mwasi na musika, nazo lula mwasi na musika me na yebisa ya te logo. Tozo mona siko ba faute na ngape mususu. Siko ba musuba lobi ba faute na ngai. Ba musuba lobi fallait akata, fallait nani DiCaprio akata suki. Te libala ba oblige ka mutu te. Ya za mutu nzoto mikie. Maman so bima mulai munene. Soka kati lisusuke ko bimise lokola mwana bébé. Yango teki aligne yango na kerli. Asali yango bulukutu. C'est comme ça. Et c'est pas stratégie. Ponga moto na moni DiCaprio ngabing. Michael so na vie. Ça dit Michael ya mwindu. Nzamena. Vraiment c'est à féliciter. Na féliciter Landa papa. Go la bateau bando kantsaka za mwasi ya poto d'abord au démentir ango aza mwasi ya poto. Oui, na démentir ango aza mwasi ya poto. Bateau ba olinga ba seka couple na bango. Na pekisi. Mwasi zo bima lokola mukolo makasi ya DiCaprio ya poto le million. Omoni papa ebele na mboko ba congolais belé ba ko tula pona ko zela taille. Nzambe. Babala kate pona taille. Babala kapona bizaleli pona comportement. Oko yoka mwasi muso azoloba ngala mobali wana tosobi maloko amulangi na verre. Maloba wani yango etulisi ebele. Babala kapona taille. Eza taille na ye. Aza soso a Congo. Mwasi aza soso a pondezi. Ozomona soso a pondezi ata bote milelo avimi. Mais soso a Congo amelaga age na lokola mbuma. Ozoka te mikolo mbuma. Batu nyonso ka mbuma. Ozwa mbuma. Nazo ebate mbuma ngo ya nini? Ozomona? C'est-à-dire tant suli kala konki. Ozomona? Tant mususu avocat. Mbuma eza na ba sorte ebele. Vraiment na sepeli na mbuma ngo pe makasi pa banze munyonso ya mbuma ezongi. Tango mususu likala konki. Tango mususu mbuma makakwe. Mbuma makakwe. Ozola na papa Vincent. Il y a trop de critiques. Tala âge na yo ndenge zo kende. Pona ba critique. Tala âge na yo ndenge zo kende. Moi so zo mona za lokola piki me, moi si ye wana. Tala wutu yo tu présenter biso yo moi ça ya mukuse. Ya mukuse. Mago bala ete. Na bala ete na isu ko présenter bino koko di koko. Ozo mona. Nyonso ane saka ba enseignement. Naza ko enseigner église, ngana enseigner église na bandenge belé. Naza ko enseigner bango na ba preuve. Naza ko enseigner bango na makambo ebele. Mwasi nyonso aza mwasi, azala mukuse, azala munene, azala mulai, azala koka, azala bonsono, azaka kaka mwasi. Bamsu ba koloba o na fête wana lisolo ezalaki ka moko bato ba invité ba yaki mais ole ba se contenter na fufu na biloko ba kolia to ba encourager ba marier mais ezaki nde dans fête mo bato ba kotonga kaka couple yango. Olobani mpona ngo. Manque d'inconscience. Ben conscient. Papa, te. Famille mobali ba kotonga mwasi famille. Lukuta. Famille mobali. Bato esi balingani. Famille mwasi. Bato esi balingani. Ba comédien. Bato mokili. Bato esi balingani na bango. Boko tikala na soni. DiCaprio esa poni mwasi na ye. Alobi mama bana na ye wana. Kutu ngape papa. Nasala ki wana ti. Ozota mingité par rapport à couple ango oyebisa bango oyebisa collègue na yo DiCaprio oyebisa pe madame nini na ndenge bato bazolinga ba se moquer na couple na bango. DiCaprio ya liboso ya molimo na félicité yo.
pour na courage et puis volonté ebele baza na mbongo volonté akobala ezate ebele batuli ye kaka makasi ya kocritiquer mabala bato okoki mpe kozala na mbongo orienté mpe mobali na yo lobi na kobalani eza na bato ebele papa Vincent alingi mobala azala na batipe asala place à bien asala na mbongo nyonso wana ozotraine mpi na yo pour rien eza na bato ebele balala na etoko lelo bana batangi bauniversité lelo vie echange lelo makambo ebele echange conseil na kopesa DiCaprio tala na bi landa video oyo bato bayebi DiCaprio botindela DiCaprio video oyo bo partage ngo makasi e nyonso ozapaka ngi na se kanga mipe likolo lelo tala modeli bato bazo critiquer mwasi munene kambe mobali kwede mobali pito mikie critiquer bakamaradi ba critiquer baninga no ya musala ba critiquer kasi et rendre bino sage le monde solo akitoko ebetami DiCaprio bali et loko na telemela Vincent eza séparation eza mbuma mabe séparation eza loka malonga te tangu yo sali choix tangu yo bali biso batuto tindi yo te biso batuto pousse yo te kasi eza loko esengo libala eza loko babetelaka maboko balobaka soki moninga zwi sepela oyo asepeli na libala ya DiCaprio te ngana mosala nzate na kangi na se na kangi na likolo anniversaire sute bango baza makasi na anniversaire joyeux anniversaire ya Gabi Kanda ndeko na yo joyeux anniversaire na sepelaka na ya Gabi na anniversaire modèle alobaka ne sengo ozomona zelalo au commission de Babylagala tout le sugopo tu fais tellement marrer l'ité à Kanda oui papa Vincent qui d'abimi hein ma solo pesili hein effectivement on bakanga qui est ça qui passe je pense vraiment papa Vincent toi les âmes en l'état to kota kota na te to kota penza te tangu na yoki bakangi ye na yoka ki passe omoni likamususu na vie faut zwaka pe place ya moninga circonstance ou esalamaki po video epanzana na mokili o esalaki lelo bayeba pe madebo po abetaka pe musicien chrétien musique chrétien asalaka succès te maye ko beta album a mokili ya film a pornographie azwi succès kasi kotela bango mibale baza ba artiste moi ça za musicien chrétien moi ça za artiste comédien et ça là qui passe makasi ko mona eloko nini ba talentie na biso ba artiste auto sepelaka na bango ba sali et ça là qui communauté congolaise ici kasi pasi na nge mataki ta ki ba kangiye papa ko sakana na boloko te boloko ezeloko ko sakana ngote otiki mbetu otiki ndaku no ya kitoko télévision na yo oke place ozana liloko ko lobate ozana te ko tambola te boloko sko komi ko diriger yo l'état sko komi ko sala o eza poste na epoza mobeko akangi yo et sala kinga passe ko tala ndeko nanga comédien alali na boloko po eza na ba comédien belé pe bakanga bango o mona neto sala ba démarche ne lo ngaza ka mettre avocat o mona ni na sala ba démarche te pona bimisa bango ozomona ata baza bengra bakipaka ngai te mais na sala quand même ba démarche pona bimisa ba comédien bakanga bango na boloko ne na senga ki na l'état pe na bondela ki na nzambe ndeko reconnaître mabe na ye aleka ki même na télévision asengi bolimbisi tango asengi bolimbisi communauté congolaise nyonso to limbisaki ye po a reconnaître mabe pe mabunga na ye na yango wana papa Vincent tango na yoki abimi na betaki même siffler na quartier na kumisi nzambe pe na reprocher ye na lobi prochainement ko zongala atako video ko bunga na pasi atako ko bunga pete atako déjà crier sikini batu nyonso balobi madebo na bwaka putain ozomona biloko wana nyonso eza makambo o eseleki eleki qui ont de bon courage continuer musala
kolemba te oza toujours artiste artiste eya na butu ya na moyi kombo to yebeli eza artiste zo ata repos ata ya 1 mois une semaine mais ko déborder te ko l'exaper repos mulaité banda déjà musala ozo mona papa yo kutu pa tantôt actualité no ye ko leka bongo biso bato ba vidéo esa na ba négociation tozo négocier pour ba supprimer te tozo négocier na zo sala même ba jeune prière papa Vincent batu nyonso oyo ba vidéo na ngesa na maboko na bango elimwa bango pe ba yebisinga tijengo et ko limwa te toza na yo très prudent. Voilà, merci beaucoup Lutté Akanda. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Artiste préféré que je vous aime beaucoup Tapa Molobi Sika Biswami yo na Bosanité okoko benga ngai na plus de 143 89 78 37 29 plus de 143 89 78 37 29 Akanda. Bonne nouvelle, il y a ma casse oyo za nango lelo fallo informer bato yo balukaka des fois ba profiter na conflit na po ba sala ba nombre de filles na YouTube relation na yo na passer de la foi au PCBso news wana te. Oui, news ezali très kitoko. Ni désolé kalamitso entre yo na passer de la foi. Wana papa na ngai papa on a vani na tomonaki na katso maloba te parce que tomonaki na internet tomonaki ndeko moko alekanaki na ba chaîne YouTube wa rolobake yo obwakeli pasteur de la foi maladie. Le bana ba ya bouton tout ça va nini yo muto bwakela ki yango to moni ninga. Merci beaucoup papa Vincent. On ne change pas l'histoire, histoire ba change rangote. Mon père il y a théâtre comme papa il y a foi to papa ya kondima na yo na musala onga nazalelo pona zala reconnu eza pasteur de la foi. Makambu bande kwana balobaki baza bata ba sentiment o balobaki eza maloba ote ya ba poison to ya nini e utaki na munoko wa papa alobi ke babwakele maladi atangaki komuna ngana makambu wana te batu ba ciblé parmi bana na ye lokola ngana za na kombo élevé lokola nazo tala makasi na monde atier ba suspecté na bango ngai na ba makanisi na bango regret na ngai ya makasi ezalaki nini lelo oyo ndeko na biso pululu tia se retrouver na mabele eza na histoire moko ebimaka ya likambo balatisaka yeto yebite zalaka ya solo to eza ya lukuta na ba domaine etali poison et yaki ko sala ete ba artiste comédien belé ba komaki ndeti na nkele to pe degu na ye ya ko bengisaka ye na ba makambo eza ba témoignage moko ya makambo poison soko sala ba confirmation te komeka ko leka te na ba télévision oloba soki zala kike na za muto mutema mabe frère wana ko porter plainte même ko kangisa ye opesa ba confirmation ya makambo yo zoloba ya ba poison o nga na cheli mosala nzamba zoloba bien na télévision alobi ete na wuti ko rater poison alobi te ke ngai ne mutu na cheli poison vraiment nazo benda batu matoi makasi na lingi te ba artiste comédien bande ko nga ba changa musika pona ba fausse information eza information oyo soki na yoki yango na matoi na ngai et ko sala nga mabe makasi pona yebi collègue na ngai azalaki un bon artiste abane ko sala musana e malamu mais ko kenene na sa mabele azalaki suna communion ya bien te na bande ko ne ba comédien malgré na tanga kufa na ye to lakisaki bolingo o ezobeta na misu to lakisaki bolingo o batu bazomona mais yango te bolingo ndeko azalaki nango posa ndeko akomaki lokola rejeté musika na ba comédien et salaki vraiment pasi makasi o ko remarquer même bande ko ya ba groupe babaneli suko bengise na ba film na bango te histoire etambola kindengwana ndena pekisi batu pasteur de la foi mosala nzambe aza papa na ngai on azo reconnaître lelo na mosala théâtre parmi bato ba soutenir ngai pona zala on aza lelo ezali bango ezali pona zala na école parce que bossa na école te école ya formation soko zo bossa batu papa koza na mabe ngape mwana koza na mabe ni na bossa na bola munyo so papa wana za papa na ngai to kembi na ye tozoloba on nous a appris que beaucoup tanaki et oui. Bolavaki le linge ça ne balbalé linge oui to kutanaki na papa to sololi lokola papa na mwana bon papa yebisinga lobi o batu bazolo basaleli ba sentiment na bango ndenge pe batamukili nga na pesi batu bambongo nga na yebike mukanga évoluer na kingi na ye nga pe naza ko évoluer na kwa na ngai malgré groupe
ki biso to mata ndenge tomati ezali sino ba production ekoya ba chaîne belé ekoya malgré impact wana eza soutien tamba salinga na yengolu toza parmi monaka place to uta la fois bato ebele bayeka po bamoni mbongo ye bamoni mapangu baye bamoni mituka baningi basala lokwa baboyanga papa Vincent nga nazalaki pasteur de la foi po ateya fo nga na komema podium na pousse fo na mema instrument na pousse to betela na ye bambula to voyager na bakazangulu to lala na bandako esila te to tamona na njini benete na buatu to zola risque ya makasi po na musala akanga memba muibi lelo oyo même ata mabe yango ezali na kolinga te na bwaka papa na ngai lelo osoki mutaninga combattre papa na ngai omotenga okutana na ye mais apesanga considération na 2018 apesanga ba kilo moko ozwata ide te hotel moko tolala na ye soka ningali abobenga lite ya na linga vana lia to betaka masolo na ye pona zwaka petit poto kenaka production wana eza fest de to ndenge biso tosala awa to seka na matadi kuna bango basalaka fest de to chaque année ba poloka quelqu'un sélectionné awa to kende ko appuyer province on a kaka biso na ye kenaki ko appuyer province fana na ye il m'a koko siko na ningina témoigner musala na ye na kati ya musala na ye ya ki artiste lokola za comédien soki bo pesi muta jouer na ye makamu yeta na ye tali ete soko za kunki okosamwa na kunki na yo soko za koka okosama na koka na yo soko za mutuki simi okosamwa na mutuki c'est ça soko bato ebele tonga na sala musala ba mona kandeti na solo bela père surtout que na bima na rôle ya pasteur lité ya kanda bato baso mo na zo telemena musala nzambe na solo bele mabe ba fan na biso lelo vie azana ba fan na ye o balinga na mitema ngai pe lelo nazana ba fan o balinga na mitema toza même na ba porter parole na pekisaki même na bango pour apporter parole na ba télévision pour ba kende koloba nazana équipe complet mobile na travailler kana bango na pekisaki na bango ba te boleka na ba TV bo répondre makambo wana te et ko sala kitoko te parce que wana za papa na ngai nga na yebi histoire na ye très bien koleka même na bino bato ebele ba yebi sanga balobi pasteur de la foi abengani lité ya kanda po lité ya kanda zoke no senga mbongo pa ba fere azoke senga mbongo pa ba héritier pa ba fali pupa ozomona baluka te loko mo ba la biso na yebisi bango non mutu na mutu ndenge na ye alukela ka mbongo nga na mona ki papa Vincent ko kata ngai te na mona ki nzela na ngai ko lukela mbongo yango wana à l'époque obosana te nga lelo so na kepa ba fere na kepa ba fali na kepa ba misa mokili saka cadre ya musala ne toti na nga kuna père na nga à l'époque azala cameraman na Mirador abandaki cameraman ni kala na ba chaîne ba papa na nga de la foi OK parce que azala cameraman à l'époque azala pe évangéliste azala païen te à l'époque ponga na kuté déjà évangéliste na 2004 na kuté de musala nzambe papa Vincent tozo kene ko filmer na papa ba concert ya Zaiko la nga na osimbele perche nga zaka na osimbele lumière nga zaka muta lumière ya pasteur de la foi to sali na vi makambo ebele nga azo filmer na Mirador à l'époque Mirador ils ont proclamé que nous filmer concert à Ouera que nous filmer la JB ba danseuse baso bina pour bisaki Mirador te ke oyo nga na ye awa na ko ke no filmer mitakala ya ba danseuse à Ouera te baso bina non ezala ki na cadre ya travail na ye musalo bane ko biksa libota na ye bane ko futele ndako tous ce sont les passés eza makambo esele ka to kozongela ngoli susute mais ba place ebele père atambola na ngai naza pena histoire pona liana ye na melana ye na vana na ye na koko leka na ba télévision te pona ko critiquer mosala nzambe pona ko loba na ye mabe na rappela kande batu po ba yeba ke bino boye na era bisengo mais nga bisengo papa na nga na tala ngo na musika na lobité nga na osala parcours na nga to pe carrière na ngai ye pas au sala merci beaucoup Lité Akanda au bazangi na bambote poto sisa na biso merci Edgar Business na kati ya Turquie kuna na Istanbul staff nanga nyonso les amis de pasteur Lité Akanda kuna na Turquie o bazo sala po ete na Istanbul kombo ya pasteur Lité Akanda elemba te ko ya pongite enseigne Saïdi le grand producteur o azo sala ete bana topé ba artiste baya ko beta kuna na Istanbul na Turquie na bosanité enseigne Saïdi le grand producteur na Turquie enseigne Saïdi tata pambo Fabio na bosanité les amis de pasteur Lité Akanda nyonso na France mutaza ko encadrer bango Aristote Kitambala
tous les amis de Pasteur Lité à Kanda, l'autre Yakuna Bisika Bizwami yo maestro, na pesa mbote et paka. 7500 giga pesa loko zwe loko pour paka, pour sanité les boss Jacques Sobanoka, Bisika Bizwami yo. Pacho Pembote na yo, kuna na Gumba na Romona, je vois Yaman Gumba, les jeunes millionnaires, Gigal, mon ami, l'honorable Yann Bongibo, Mbote na yo, et puis na bande gotou, boyebi que Masolo, ya Dubaï, Tozana, Winner Star Cargo. Le président Kadi Mamou Kendi, Tozana Ewana, c'est-à-dire, vous contactez na numéro na Tchena Sewana pour na Masolo, tout, ya Rosomba Biloko, et l'Ongabanda Dubaï Tikishasa, na 45 jours au Rikreblo na Kina. N'hésitez pas de nous appeler. Merci à Dari Diwanté pour la prise de vie, par aux essais caméraman assuré. Puis, nous abonnés, les non-abonnés, il y a la voix du peuple besoin qui tend et retard la biso. Et déjà, nous avons annoncé déjà une série à la production, à la théâtre. Il y a la voix du peuple cette fois-ci. Vous allez accompagner à Bassara Banzondi, mais autoriser pendant mingi. Tous en pour saper. Il y a la voix du peuple. Vous pouvez savoir une chance, vous pouvez savoir par rapport à la casting, à l'histoire de Rosala, et je pense avec le temps, vous comprenez que vous pouvez savoir une chance parce que Vincent va filmer un salaire qui tourne, mais et 4 ans, on a sorti un film après 2 semaines de Tchèque. Et par rapport à on est au Mexique qui s'organise pour que le tournage est à tout moment, vous pouvez servir. Donc vous pouvez savoir une chance dans les différents films autres proposés déjà. Et merci, mon ami, prochainement, dans différentes chaînes. Bye. Pour bien passer vos séjours à Wanakati à Congo, plus particulièrement à Kinshasa, vous avez besoin d'adresse à Kitoko, il y a un app Kitoko, pour ils répondre à la confort et à la qualité nyoso. Nous sommes tous se souvenir de la Flat Hotel. Tenazia, où ils sont situés sur l'avenue Kalemele, Médessa 56, dans la commune de Lingwala. Vous avez apprécié, pour apprécier le niveau, il y a qualité et confort, mais vous savez, il y a un moment qui pour la prix. Voilà qu'on vient de penser à vous. Un grand promo pour la bande de tout vos autres Talibanda, spécial promo, une grande réduction, Flat Hotel Tenazia Utimo Kusala, 50% de réduction. En tout cas, pour la prix de Mitonisate, vous pouvez marquer le numéro de Tchénassé. Appelez-nous, vous serez vraiment satisfait. Le confort est à Awa. Et le prix que je vais vous donner au foot à la temps au Sala par jour, en tout cas, vous allez très heureux à vos camps. Appelez à ce numéro de Tchénassé, vous allez bien servir. La qualité et le confort de l'Oesu Congo et Bazobe Mona Congo et à Flat Hotel Tenazia. Ici, il y a la qualité et le confort. C'est-à-dire vous avez la télé, vous avez un exemple et mon salon, il y a la cuisine, dans la format, il y a chambre, salon, cuisine, salle de bain. Et ils ont la primo reçu la télévision. N'hésitez pas, appelez-nous, et puis n'hésitez pas, faites vite parce que plus haut au tien, en tout cas, il faut faire vite pour réserver parce que qui m'a déjà vous réserver. Donc, il y a des occasions, vous avez déjà un programme de voyage, appelez vite pour réserver parce qu'ici, il y a le courant en permanence, il y a l'eau. Et dans tout ce qu'il faut. Donc quand vous êtes ici à l'intérieur des Tenazia, c'est comme si vous êtes en Europe. Donc appelez vite dans ce numéro. Topez ça au prix à promo. Spécial promo, Flat Hotel Tenazia. Après avoir passé 8h, 16h, 12h de vol, vous avez besoin de bien vous reposer. Voilà. Mais tout est Kitoko, Flat Hotel Tenazia est rendu disponible pour la vidéo pour que vous puissiez bien vous reposer. Et tant que Kindaka, mes arabes, Kishasa, moi, Ozobino, Tambouli, nous avons aussi besoin de vraiment de bien vous reposer. C'est la raison pour laquelle Flat Hotel Tenazia est réservé numéro à Kitoko. Donc là où j'étais, Zaki Salon, tout Tambouli, tout cuisine, tout côté Nakati, il y a chambre d'eau. Tout est bien équipé pour que vous passiez vraiment en vacances au Kitoko. Et le message spécial, tout ça, il y a promotion, promotion, une réduction à 50%. Pour y avoir 50%, n'hésitez pas, appelez seulement le numéro de Tchénassé pour y avoir spécial promo et banner la publicité au Lelo. Dis-toi que promotion peut banner Lelo. Donc on a réduit le prix pour que yo, nous tous autres là, vous avez besoin de passer un moment bien à Kinshasa, dans lequel il y a bien pour y avoir se retrouver. On a pris à mon quai, mais confort et bien. Une précision. Nous avons 3 formats à la Flat Hotel Tenazia. Nous avons le format Oyo. Il y a chambre, cuisine, salle de bain. Dans la chambre, salon, vous avez la cuisine, vous avez la salle de bain, pièce à côté.
Et puis, tout dans le format, il y a chambre, salon, cuisine, salle de bain. C'est-à-dire, salon, ils ont juste dans le fauteuil, format, et puis chambre, couleur, ils ont tout dans le panneau, tout dans la salle de bain, et puis tout dans la chambre. Et puis, cuisine, puis ils ont. Et puis, troisième format, tout dans il y a 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Et ça, vous pouvez juste nous contacter parce que tout ça là, on spécial pour nous. Réduction spéciale à 50%. Donc, bon, au foot à réduire en haut à 50%. Donc, c'est une opportunité pour nous autres à appeler à ce numéro de pour réserver déjà à l'avance. Parce que prix, je répète, mais prix haut, c'est confort nous sur mon art. Ce n'est pas prix en haut. En tout cas, quand vous réservez, donc appelez parce que les chambres sont limitées. Donc, si vous avez un retard, que vous avez déjà si vous avez un magistrat, vous pouvez savoir les détails, et puis nous avons pété, balcon et au place pour vous occuper. Mais déjà à l'intérieur, il y a tout, courant permanent, moto cuisine équipée, tout est là pour que vous passiez ces jours bien à la carte hôtel, Tenaza sur la ça se situe sur l'avenue Kalembele, numéro 256, la commune de Lingwala. Non loin, il y a 109. Voilà, non loin à 109, non loin, PDK, RTNC. Donc, tout est sécurisé pour passer à ces jours dans ma lame. Conseil, on peut s'habiller, nous bateaux, vous allez banda, soit on a pour passer à ces jours bien, nanda kwa kitoko, nous allons vous apprendre la photo, adresse Zakamoko, avenue Kalembele, 257, flat hôtel Tenaza. Ici, c'est le confort, la qualité et le service. Mon vous allez vraiment satisfait jusqu'à la fin. Merci. Voilà, donc, comme nous tous nous dit que mon petit voyage, c'est vrai que visite est un peu structurée à Wawa, mais vous avez un restaurant à Bino. Donc là où je suis assis, restaurant à Bino, Bandeko, pour vous Talibanda. Vous avez soit vous avez une manifestation, il y a 10 ou 15 personnes, donc l'espace est là, venez exploiter ça. Il y a tout, cuisine congolaise, étrangère, il y a tous les goûts, donc spécial promo, flat hotel Tenazia, Boya, Obenga Belé, pour vous servir. Merci. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA. Où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino cosmétiques, tout un dossier cosmétique enrichi au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau. Pour ça il y a un sérum sous forme de masque, tout un dossier crème réparateur, ils ont réparé pour ce pour un problème acné, boutons. Ma palata et puis qu'on sait un sérum naïe où ils ont enrichi dans acide hyaluronique. Tous un adouci gel douche, tous un grand format, un petit format où ils ont mis à paille ils ont adouci un pot. Tous un adouci cheveux, où ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki ils ont quatre en pamba, souki ils ont ba teinte, ils ont bon sango, ils ont retardé repousse ya cheveux blancs. Qu'on sait un huile na bain d'huile. Tout ça na crème pommade, tout ça na savon où ils ont accompagné gamme ya cosmétique nyonso. Tout ça pe na ba médicaments na kati ya laboratoire CRMTA, tout ça na pommade Diazolex où ils ali pommade antidouleur. Ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colokovimba, ils ont traité en haut. Tout ça na crème Borex où ils ont uniquement pour na ba papa. Ils ont rallongé le système de papa et puis ils ont agrandi en mot. Tout ça na diazostimule où ils ont produit ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général et pas bas ils ont traité frigidité. Ils ont sous forme de comprimé. Tout ça la zinginalis présenté sous deux formes, comprimé à sucer, na suppositoire. Où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça la méamycine, où ils ont traité la levure, tout ce qui est amibe, tout ce qui est maladie, kyste, il y a amibe, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans un sirop.
Tous la crème et mycine où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Bah genre d'être maladie à PC, mycose, c'est la canamapola, il y a mibali surtout à zola tasapatu, maladie où l'auto, mais mycine crème à zo traité en haut. Tous la allium y a zo traité toute forme, il y a hypertension, à zo normaliser tension na yo, ceux qui tension est mataga, à quitter si à normaliser, ceux qui quittent à mater si à normaliser. Et ça à partir de aïe tout ça la menga oyo eza produit anti-anémique bateau bazaka connaissera problème et anémie quelle que soit origine nango menga azo remonter bango eza tonifiant pe ezo pesa makasi énergie na nzoto wana eza gamme ya ba produit CRMTA laboratoire oyo eza ko travailler essentiellement na ba phytomédicaments na ba plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment de l'ébauchon et ça mis à partir de la nzete ya mboka na biso Congo. À part bakisi oyo na si kotangi la bino, tozala ba maladi musu auto traitera pe, auto sala to benga ba préparation personnalisée. Ndeti na ka ba myome par exemple, to grossa une préparation mon corps pour et permettre de réduire dimension ya myome pour et faciliter au kobota, tozala kisi oyo pe sera pe bato bazolo ko kobota. Voilà, tout traitera en couple. Et contact Nabiso, na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322, plus 243 81 83 13 322, plus 243 89 89 33 855. Et Nalibanda, tous en a plus 1 514 329 12 56, plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso bandeko ba kobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oyo ba teigne tondante oyo esala ke muntu abima ba mafina na mutu to traitera ngope donc pour contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oyo ko solution na problème na yo.